notre nation est en danger. Ce qui est notre nation est en danger. C'est que ayebi ba danger nyoso. Oye soya ya libanda tinakati. Ba danger ngo na lobaka. Yango emonani polele. Toloba ou bien toloba te. Lobby pasteur politicien. Évêque politicien. Parce que ceux qui ne sont ici, non, moi, si mamouké. Si moi qui mango lobaka boy. Makambo si moi lobaka. Gaina yo. Toko kufote. Toko mona ngo na misu. Et koleka na pas qui mo susute. Kaka na génération oyo yangana yo. Toko mona yango na misu. Alobaka clair. 4e génération. 4e président. Tango kokota na ebonga. Tango azolobela makambo ya prophétie. Azolobela sur les plans spirituels. Parce que Tshisekedi, Félix, à sa 4e président, na spiritualité, mais na bomotoboy, physiquement, à sa 5e président, néomoni place, et trouble monde. Monde il va coquiller jamais. Qu'on sale la paix qu'on calcule. Pas signe du temps. Pas signe à Zodiac. Matière premier. Oui, ils ont bouleversé le monde. Lobby na yebisa kibino. Na niveau ya Russie. Russie a bâti missile moko hypersonique. Oyo bozoyoka ezoya na lokito lokola forka. Poutine abeti yango na Kiev mobimba capitale ya Ukraine ebouge bandako tremblement de terre population baleli balobi oyo Poutine abeti na be arme nucléaire zokane lobe abeti arme nucléaire te abeti na missile balistique. Oyo même États-Unis d'Amérique aza nango te yango neti trouble na monde bango nyonso balobi non technologie oyo États-Unis aza nango te c'est que mutu oyo soki alobi adekeshe guerre akodekeshe guerre ya solo nde toyaki komona réaction ya porte-parole ya OTAN lobby aleki asali réaction ni asali ya lobby nini alobi cette fois-ci OTAN bakima te batipo baokima Poutine mabe porte-parole alobi badirige nyonso ya OTAN bapays membre ya OTAN bokima te lokola tomesana kosangisa mandoki tosangisaka mandoki mais yo kosangisa mandoki oyo Poutine azo frappé yo zoyoka ezoya sous forme ya forka mais tango emati kopanzana na yango tango ezokita ezopanzana biteni balobi usine ya fabrication d'armes ukrainien pe place oyo otatiaki mandoki na 12 secondes ya pamba usine ekomi mitraille okoyeba te ke usine ya munene ezalaki wana sikoyo eloko nini eleki ya grave média international bainterdit Ukraine bafirme yango te mpe bapartage yango te mais baukrainien balobi soki topartage te mpe tofirme te tokozala ingrat eza lokola bazoboma biso tookufa me bakangi biso minoko toloba te biso tokoloba kaka monde emona ndenge tozokufa ya miso ya kotala parce que Poutine alobi pe akotika Ukraine te soki kopudoye Ukraine akosilisa yango Zelensky aleli na munoko ya mboka awa Poutine
a décidé entre la vie ou la mort. Na kobundana bino nyoso. Soki otali récite ya Poutine. Ke Poutine a obundana ngo. Poutine a obundela ndenga na yo. Afrique ezwa dignité ezwa bosomi na yango. Tolongwa la colonisation. Lelo ba occidentaux ba en Afrique ba coloniser ba pays africain. Mais ba africain tozo indépendant. Nzokane indépendance. O ba africain tozo eza nango indépendance te. Nyoso eso dépendre na bango. Ne omonaki roi Poutine alobi boye. Il faut natika ba africain. Botika ba africain. Basala makambo na bango. Mboka oyo Donald Trump a décidé alobi etango azokota azofungola baje nyonso azobanda liboso changement ya constitution a touché constitution ya États-Unis d'Amérique atia na posa na ye ba démocrate ne ba républicain kere bandi ba démocrate balobi Poutine Trump a changé la constitution. Trump peut lobby, n'est pas républicain. Ba lobby est tout le. Il faut changer la constitution pour que Kimia est là. Tous autres la bango, nani a kozala nani. Donald Trump a outil nommé par protocole d'État. Tous autres bango a nommé par protocole d'État par milliardaire. Na niveau ya Maison Blanche, a tia lisusu mubola te. Soki obengami milliardaire, nde a konomé yo. Donald Trump a nommé par milliardaire. Na niveau ya Maison Blanche, pona nini, azoluka ke koya ko corrompre. Nenga bakendaka, olinga zo pouvoir. Vous avez la capacité de diriger mon côté. Mais il y a une Maison Blanche. Au côté de Pentagone. Pour corrompre les Américains. Ndengeni ne ko soutenir yo. Pour na soit pouvoir. Ndé Donald Trump a nommé un milliardaire. Yo soya na mon na ya mike. Mais moto yo solinga. Ok ne ko corrompre ye. A ça déjà milliardaire. O ko corrompre ye ndenge nini. D'autre part, Trump a la raison. Déomoni, les États-Unis d'Amérique, les Bénin à battu. Balobi non, vite danger, oh, ils sont en amont. Parce que mon n'est pas qu'un élango glissante. Ils ont risqué de côté la 3e guerre mondiale. Mais cela va prophétie. 3e guerre mondiale, il y a quoi ça là? Mais c'est quoi le thé? Parce que nous tozaboye et so sengana no Congo bonga. Bongo 3e guerre mondiale esa. Bitumba yo zomona wana. Esa ne kolela yangana yo. Ngana yo to souffrir. Ngana yo to nyokwama. Mais communauté internationale baso yaka na Congo. Baso piller biso. Baso soba minerai na biso. Baso soba matière première na biso. Baso kende kenango epa na bango. Nena yango biso masumu oya bango o bazo sala biso ba retomber nango ba arme nucléaire ye komi prêtre ya kobeta parce que nena nazo bisabino sikoyo na niveau ya Ukraine arme nucléaire Zelensky alinga beta parce que komi déjà prêtre awa déjà Poutine asi a déployer na ba zone na yenyoso na ba territoire nyoso a déployer ba bouclier d'anti-missile. Même au bâti-missile na yo a ko intercepter yango ayambi yango ndenge na zo bisabino sikoyo makambo zo kende mabe koto lokola makambo kende mabe koto yo pe kende mabe nde yo kaki Félix na niveau ya Katanga
abelelaki monde ayebisi tous les Congolais notre nation est en danger. Soki omoni mokonzi ya mboka alobi notre nation est en danger, c'est que ayebi ba danger nyonso oyo ezoya ya libanda tina kati ba danger yango nalobaka yango emonani polele toloba ou bien toloba te lobi pasteur politicien évêque politicien parce que ceux qui ne sont ici bino moi sima muke sima kimango alobaka boy makambo sima alobaka ngai na yo tokokufa te tokomona ngo na misu ekoleka na epoki mosusu te kaka na génération oyo yanga na yo tokomona yango na misu alobaka clair. Quatrième génération, quatrième président, tango kokota na ebonga, tango azolobela makambo ya prophétie, azolobela sur le plan spirituel. Parce que Tshisekedi, Félix, à sa quatrième président, na spiritualité, mais na bomotoboy, physiquement, à sa cinquième président. Néomoni place et trouble monde va coquille jamais qu'on sale la paix qu'on calcule pas signe temps pas signe zodiaque au sommet na shop zamba izo bisa shop au commis prêtre au ligno la kelanga mabe est-ce que yo job au yebi qu'on calcule pas signe temps yo yebi ko calculer ba signe zodiaque ba prédicateur bazao na yebi bazo comprendre loko ngana olu fati beton ndenge sawana abimi 4e président soki abimi 4e président ndenge nini parce que Kimbangu alobaka yango clair 4e président tango kokota bokomona na entrée de jeu na ye population na ye bakoboya ye nazolobelela chiffre 4 4e président Félix Tshisekedi sur le plan spirituel à sa 4e président sur le plan charnel à sa 5e président ceux qui n'ont lobby sur le plan spirituel soit constitution na biso ya mboka ofungoli article 1 okoyoka ndenge bazolobelela 4 langues nationales 4 langues nationales esengelaki baprésident oyo bakoya il faut balandana na modalité oyo ezoya na 4 langues nationales. Première langue nationale eza Kikongo esengelaki premier président akota na Congo il faut ezala mukongo nde omonaka Joseph Kasavubu ayaki akokisi le premier pilier oyo akokisi le premier langue nationale wana prophétie ya Simon Kimbangu. Deuxième langue nationale eza Lingala esengelaki Mobutu Sese Seko Kukungwenzi Wazabanga aya a représenté deuxième langue nationale oyo babengi Lingala aye na ta Mobutu akoti diabolisation ebandi comme na monde ya spiritualité bayaki comprendre que soki molu bazwi pouvoir akokokisa les 4 points cardinaux Congo ekozwa 4 piliers ekotelema mpe ezwi fondement bakokoka lisu kotrompe Congo te nde omonaki baye koloba mulu bazwa pouvoir ete soki azwi pouvoir akonyata bino lokola bakayasi idepesi viva. Est-ce que Tshisekedi azwi pouvoir anyati bato lokola bakayasi depuis Congo ezala Congo tomona président ya boy il était na cabinet na ye Moussouaïd chambre ya mutu premier président assemblée nationale deuxième institution Moussouaïd tozwi na assemblée na sénat président ya sénat Katangé tozwi chef du gouvernement Mukongo bandeko tozwi chef d'état-major général Katangé
Yemoko, garde républicaine, chef naye, Katange. Lala atabino nenge bolingaka mutu te. Boni makape mutu. Jésus utilola ye. Atamoli na 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, 10 apôtres étrangers. Les restes wana bande konaye. Yemoko Jésus ye. Atamoli na Pierre. Na Thomas. Et fort nyonso Pierre. Na Thomas basala na ta ya Jésus. Batikala koshota poste moko te. Jésus fina bango. Qu'on se le dise frère. Afina bango. Souka Pierre. Zia soalinga kende. Père suis clé invisible. Alors bitala clé invisible yango. Obate l'église na sima. Mais moto bane ko simba caisse. Oye église wana. Non konaye. Il est pas si vivant. Ne place na soya bisala mbongo. Voyez la troisième langue nationale. Troisième langue nationale les Swahili. Et c'est qui troisième président. Il faut la kaka Moussaï. Ne mona qui désiré. Moussé. Aïe. La troisième pilier. Ce qu'on a miné. Baye kotala. Il faut la côte ça. Congo na boulouye. Olie keba swata Mukongo. Olie keba swata Moussaïd. Olie keba swata Mongala. Ba remplacer après Mousé. Baye ko swaka Moussaïd. Aye ko ça la continuité. Il y a troisième langue nationale. Joseph Atalaki abanda le balangini. Swahili. A son représenté troisième langue nationale. Il y a Chilou Beza Wap. Et c'est qui quatrième langue nationale. Et ya. Néomoni Place Fatiaye. Abimi. La quatrième langue nationale. Lokola quatrième président. Néomoni Lobakibo. Quatrième président. À Kokota. Population naye. Bakolinga ete na debi. Même ma propre frère naye. Bako bandone ye. Pe bako boya ye. Pe bako teka ye. Mais bako tika la kosoye ata mukolomoko te. Loko la koteka ba François de babimi be babimite. C'est Kibango babimi be babimite. Bande ko propre fatibe. Quand de corps approché. Yamokonza Moka. Muluba. Ajimbango yaba impérialiste. Atekaye. Prophétie à Simon Kimbango. Eza bangote. Eza ne prophétie sa nini. Eko kisama. Bako lukaye. Mais bako tika la kosoye. Même famille spirituelle. Kimbango alobango. Même famille spirituelle. Les là tomani famille spirituelle Mokonza Moka. Laura d'Alopa Bibi. On a l'air Kambongo te. Mais na sepe de Bossana Kike, l'église Mobimba à Philadelphie. Bango nyoso bandimi atilo. Na sepe na initiative de Mokonza Moka. Fatia Yumate. Maman na yanke. Image à quelle église. Avant de Kanaba Liboso. Aota la bango comme hier à Mabonza. Fais pas terminer Mabonza na ye. Wow. Yo kasi ko bandimi babosa ni ke ban église. Bandimi babeli. Olo bakachaka Mabonza te yo wana che. Yo wana che Mabonza église tomboki. Yoka nani protocole non. Nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église où? Fatih Beto Asawana Mokonzi ya Congo. Eza bote. Yotango zobango ete. Yesu ayebisaki bato na Jérusalem. Soki boboyi koyamba ngai. Nakotelemisa mabanga. Mabanga ekokenga. Pona koyembela. Alléluia. Alléluia. Osana, Osana, mwana nada.
bandimi babongwani lora atali likolo atali nase yoka sikoyo Philadelphie ezalaka Fatia yebisi alobi boye omona église ya sika esila te dimanche ya lelo tokokende na église ya si population mona tie bamona yo lobi batongela église te bonge église oyo kotonga oyo eske mbongo nanga Fati ekoti na kati ube ekoti te basambeli église inachevée sous l'impulsion du chef de viens pesi mabonza bandimi nyonso meme mwasi ya pasteur Laurent Dalo abeleli alandi bilengi ya population mwasi ya pasteur Laurent Dalo abeleli ye wana chebe mabonza Bosakanagati Fati ata président maintenant que population baobosana Fati asa combattant de l'idée Oche ezabote après Sima Kimbangu tozongi na masolo na biso Sima Kimbangu alobi boye bokomona Congo ekokabwana na deka kaya bapaya na kaya bana mboka parmi ba grand homme ba dirige ya mboka bokomona kaya koleka ebele ekozala kaya bapaya kaya minorité nde ekozala epaya mwana ya mboka mais sor oyo ekokomela ka wana ekoleka meme oyo baberge lelo toyekomona yango Congo ekaboni na deux parties. À l'époque Vital Kamerhe, qui est Vital Kamerhe? Président de l'Assemblée nationale. Alongwe accueilli na force toyebisa kabino awa Kamerhe accueilli na force ake kokutana na Nicolas Laner pour que bazwa ndenge nini ya kokabola mbongo ya kopesa na population ndenge nini ya koboykote changement ya constitution parce que bango bayebaka depuis kala UDPS na opposition aboyaka constitution oyo lelo UDPS na pouvoir andima constitution oyo atika constitution oyo nayebisaka bino eloko bokanga ngo lelo soki président Tshisekedi lelo azwi pouvoir oyo oyo adémissionné atiki nzambe akotuna ye mpe nzambe akokondane ye akozwa malédiction ti na 4e génération parce que Congo eza inachevé ezosengi fa construire yango aza mwana ya bilaka akoki kotika Congo boye te soki atiki yango nzambe akokondane ye ndenge aza wana ayebi malamu kakotika Congo boye te bango ezala bakamere bayebi ke Fati akolongwa na pouvoir elelo te nde omoni akendaki kozwa mbongo asinye bakoro wana ndenge nini esengelaki kaka il faut bakende kozwa mbongo Franki Tshongo aprécipité akei na France bapesa ye mbongo bayebise balobi Franki Tshongo ebele mbongo boye elongi na yo na mbongo Franki Tshongo na mbongo tokopesa ye mbongo te akokima nango locha na kata kokokombe kuna ake kovanda aorenye na mbongo oyo bazwi Franki Tshongo batindi ye na Rwanda akende koplanifie terrain akende kobongisa terrain ndenge nini bakozwa mbongo bakoreparti yango nde omoni nayebisaka bino omoni ya mbongo lokola longoli Sultani lobi ya mbongo akiti na Rwanda alongoli Sultani ambongo alati veste lokola premier ministre lokola ancien premier
ministre Sama Lukonde ambongo pe ala tivese akokani na Sama Lukonde ambongo abosani sultani ambongo akiti na Rwanda efaki ya barwande ayeko yambaye na aéroport tolobaki yango avant mbongo akende abandi kozala déclaration au peuple baza na misère président Lignaso mbongo ebele a changé abebisa yango pour na changement constitution bandeko toloba na lo clair changement ya constitution etali biso mbongo ebele nyonso baoyibaka yango ye mbongo akoma IGF ambongo abungisa vision odieke alakisa bato évangile ya Matthieu na Jean soki bato na be bazalaka toyebi te seke mbongo lokola azolakisa biso vrai parole de Dieu seke azoyeba réalité ya Bible eza boye te ambongo mama ya politicien mpo na nini baeglise eza ebele presque toza na 14 églises oyo gouvernement baza na statut ya gouvernement oyo gouvernement chaque fin du mois efutaka bango oyo gouvernement ezodépense mpo na bango toza à peu près na 14 églises mpo na nini kaka église catholique yango nde ezobima le devant mpo na nini seke baninga mosusu eza baeglise te église kaka église catholique oyo eza dirige na mbongo ambongo na Rwanda ase sentir à l'aise ambongo azoseka lokola mikate ya mwamba mambongo akiti sa déclaration awa akei na mboka ya baagresseur tomonaka Luvumbu Congolais de père et de mère atamboli akeiti na stade na bango pe ayebisi Paul Kagame magresa na chebi me bino ne bato oboma biso Luvumbu akota abima azonga Congo baboma ete me ambongo bandalobi akomi na Rwanda ni déclaration ambongo akei ne kozwa mbongo eye mpo na kosala bamarshe mpo na koluka kobebisa mboka kopesa bakulu na mbongo yango wana omoni na décision oyo esalemi na niveau ya Katanga tozozela mpe komanda ya Kinshasa ye mpe akwesa eza boye te na Katanga baye kotala boye bakriminele ebele oyo bazokanga bango wapi na Katanga précisément na baeglise catholique bakuva bamaser na bakuva basango yango ekomi ne depo ya kobomba bakriminele tayaki criminalité oyo église catholique basala soki baza na basango 50 baza mpe na bamaser 50 maser ake église libere ya kotelema oeskizenga mpo na temo après 3 ans omoni maser libere ekwei maser libere ekwei ndenge nini ambongo ifo yebisa biso clair maser okoko omona maser akoti maser libere ya kotelema mais après 3 ans maser libere ekwei libere wana ekwei ndenge nini soka nde na médecine ezalaka boye ifo kotushaka yango mingi mpo mwasi abela maladi ya kaser na libele te osiko bamaser mabele wana ekweyaka ndenge nini babelaka mpe kaser te ndenge nini eza baje ya mbongo boyebi ntango balingaka balongola sango ya kitambo
o balobaka ke abota bana sango wana lobaka nini omeka kolongola nga nayebi bana na bino nyo okomona mase avandi na kini mase la juisem oyoka bayebi sio mase akei konje na poto alongwe te mosu poto te batindi ekisangani mase wana kozwa mwana soki aboti mwana bakepa mama moko ya katolike ya kala basimiseka mwana wana vanda wana akola okomona un jour après ba 5 à 6 ans okomona groupe ya bamaser bakotambolaka na quartier wana bakokende kokweyaka na mwana ya maser omona o tosepelaka na mwana oyo ifale mwana oyo akende poto bana nyonso tu wana oke na bango poto te ka mwana oyo akei poto ndenge nini tale bakanisaka biso bana mike na bango ambongo basali cotisation basali kabani na bango ndenge nini akoya kobloke mboka akei na Rwanda lobi bakaboni mbongo ambongo azwi mbongo ndenge omona mbongo azoya na mbongo ya kopesa lamuka apesi bango ndamu Moïse Katumbi ndamu PPRD ndamu bango nyonso inaiba INC parce que INC ti lelo azopesa position na ye te baninga nyonso basi bapesi tozozela ye apesa position na ye bango mpe baluka ba ya lukaka ye nde zoba na bango soki abeti mpe na lingala Emmanuel Macron luka yango tia na matoi oyoka Fatima la soki oboyi olongwe eza boye te kaka na français bazoboma biso malembe bazoboma biso malembe sikoyo biso tokondima lisusu te tokota na distraction na bango baimboka na ke oyo toza nango oyo ezosenga kombata nyonso amibatela place aza lelo président David soki bomoni empêchement après 2 semaines ya maladi ya mwana mboka Cédric ezwi lisusu président David posa na bango eza nini baneutraliser tous les communicateurs pour que bazwa moyen ya kopanja sango te eza boye te mais bakotikala jamais kolonga biso posa na biso eza boye toza bacommunicateur ya UDPS tolingi parti na biso et reconnaître bacombattant nyonso ya UDPS tolongwa na vie oyo lelo tokomi kotambola pendant 7 ans oyo bazoseka biso lelo bacombattant UDPS bakomi badiplomate yango tosalaka na ministère affaires étrangères wapi lelo babengi biso badiplomate ministère moko te affaires étrangères tosalaka tokendaka nde kosenga lelo communicateur de l'UDPS po alia ifa 5 po aleta ifa 5 bakombata bakomi bajalelo bakomi bilandalanda ministre ava koma ministre na UDPS aza wana pembe na bakombata soki banome ministre ta ennemi ya liboso bakombata sikoyo papa fi oyo ya boye biso tokovivre ndenge nini tozosenga récompense stiti ya UDPS ezala informel ezala formel biso nyonso toza na kati ya UDPS tozosenga barécompense ya UDPS ezala elongo na biso lelo ntango eyindaka bobengaka bakombata boleka bakombata bobima me ntango bino bozwa baposte bozozwa yango botie nano bamakango na bino na basi na bino
na bana na bino bakombata bozwi bango botiki bango bangembo nzambe kotuna bino oyo nyonso ozwi responsabilité na kombo ya UDPS lokola bino bolingi kosoutenir bakombata te lokola bino bolingi koprotege bakombata te lokola bino bolingi kozwa bakombata basalela mboka te bokosambisama mpe bino ebele bokozalaka kiwele okotika na poste boye ozoyeba eloko nini okobandela te eza boye te mwana mboka Cédric Asuki mwana mboka Cédric Asuki tombola maboko ezalaki mwa nzete mpe motindami te kasi elongi na ye moko nde ekitaki mpona kobikisa mboka Congo. Nzambe alola nzambe ya bakoko abatela moko na moko. Je dis je vous remercie.